ne Mwanda Semi akufaki bandeko liwana ye ezali naturel te bato baboma ye ezali ne Mwanda Semi azali nani? Ne Mwanda Semi azali Mukongo pur sang, Mukongo pur sang. Mama na ye azali mwasi moko ya village tempe dia Mbongo ke babenzi babanda kobenga Zebele. Kombo ya mama ya ne Mwanda Semi Yaya Mpolo Ngimbi. Yango wana mwana nga ya mwasi waza docteur ya médecine, mwasi ya docteur lelo kombo na ye Mpolo Nsemi. Parce que maman na ngai kombo na ye Mpolo Ngimbi du village tempe dia Mbongo. Ne Mwanda Nsemi tata na ye kombo na ye Nsemi Thomas du village, de l'ancien village Kindulu et Koma Kinkanga. Et ne Mwanda Nsemi azali neveu du grand guerrier Milandu Miambumba. Bokende na Mongolo wala na Manyanga. Guerrier moko azali kuna komuna Milandu Miambumba du village Tempe dia Mbongo azali noko nangai. Ne Mwanda Nsemi azali neveu du grand guerrier Milandu Miambumba. Ce qui veut dire que c'est américain. Bazo benga na Boston Milandu Victor azali neveu ya ne Mwanda Nsemi. Congolais moko ya Brazzaville azwaki nationalité ya américaine comme ne Milandu Victor parce que noko nanga Milandu Miambumba tangu na bota maka tangu bakende ko bomba ngana Congo Brazzaville abalaka mwasi moko na Congo Brazzaville noko azaki na basi misato. La troisième femme c'est une femme du Congo Brazzaville. Ya uta ko bota bana kuna baba Nsimba kuna aboti bango banzuzi baboti bango aboti mwana mwasi moko abotaki mwana mobali kombo na ye Milandu Victor azwa nationalité américaine azana Boston. C'est mon neveu. Ntekolo ya ngwanka zinangai Milandu Miambumba. Donc, ne Mwanda Nsemi, mama na ye Yaya Mpolo Ngimbi, du village Tempe dia Mbongo. Tata na ye Mbuta Nsemi Thomas, du village Kindulu, qui est devenu Kinkanga. Ne Mwanda Nsemi, neveu, ya Mbuta Milandu Miambumba, un grand guerrier de Mongoluwala. Donc Mbuta Mwanda Nsemi azali Mukongo ya Mongoluwala. Et Mongoluwala ezali secteur ya Manyanga. Et Manyanga Luozi ezali territoire ya district de Cataracte. Et district de Cataracte ezali na province du Congo central. Et Congo central ezali na RDC. Bon Monique ne Mwanda Nsemi azali pur congolais. Mama na ye Yaya Mpolo Ngimbi bakunda mama na ngana Nsuku Mpemba, une plaine à côté de notre village. Mama na ye Yaya Mpolo Ngimbi, tata na ye Mbuta Nsemi Thomas de Mongoluwala, de Luozi, Luozi ezana Cataracte, Cataracte ezana Congo central, Congo central ezana RDC. Na lingi chaque politicien a se présenter ndenge wana. Ayebisa biso mama na ye kombo na nani, village ya mama na ye kombo yango nini, tata na ye kombo na nani, village ya tata na ye kombo yango nini, na quel secteur, na quel territoire, na quelle province. Na lingi tous les politiciens congolais va se présenter ndenge wana avant les élections poto yeba nani azali congolais pe nani azali congolais te.
ne Mwanda Semi akufaki. Bandeko, liwa na ye ezali naturel te. Bato baboma ye ezali tango bakangaki ye. Ndeli yango moto esali akufa. Bandeko nakoko néglige yango te. Faut koyeba ne Mwanda Semi aza leader politique bazali ya biso ba Congo tisusu. Aza po ya ba Congolais nyonso bazali mu Congo. Tobungisa ye déjà leader ya munene ya jeune epo aza milliardaire na Angola. Yebe baboma ye basasina ye. Me bato bazwaka kaka accident ekaki na Dubai, adindaki na mai, akufi à l'assurance efuti makambo ke nango bon te baboma ye dokolo baboma ye surtout na Dubai ekoma bisika koboma bato na ndenge ya mayele sans koyeba. Bandeko bato bakufaka kuna ebele befriance ezote botala na télévision bobetaka na YouTube epi boinforme bino bobeta baker boni américain bakofi kuna ba homme politique boni bakofi kuna bopposant boni bakofi kuna bokomona baliwa moko baaccident eleki ebele baliwa naturel eleki ebele. Donc dokolo na biso baboma ye. Siko Mwana Semi akufi ne Mwana Semi bato nyonso bazoloba akufi na maladi moko ya longue durée, non? Maladi moko ewumeli. Mwana Semi ava bakanga ye mpote bapapa bamama bandeko mpote barando na barandolene mpote batoyo balingaka rando na baoyo balingaka rando te mpote ba jeune garçon na ba jeune fille mpote bana mike na ba bébé mpote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko ne Mwanda Semi babomaki ye. Donc liwa na ye na dibi même pas qu'ils ont accident. Liwa ya ne Mwana Semi selon ngai eza liwa moko prémédité, liwa moko préparé, organisé. Bato ya sécurité bato basimbaki bopération wana. Donc na politique na gouvernement ya président Félix Tshisekedi, gouvernement actuel selon ngai bato wana bapreparaki yango longtemps te, kalikili ya musika te kalikili moko ya pembeni ntango Mwana Semi abando sala bamakambo mingi asalaka bakalikile oyo eleka na série ya Chine Rambo bakalikile makambo oyo fo ezala te n'époque président Fati, président Félix Tshisekedi. Donc décision bazwaki yango wana selon nga eza bongo eya bongo. Bandeko surtout biso ba Congo tozwaka yango sérieux, tozwaka yango na maseki te na blaki te. Atosepelaka na gouvernement président Fati, atosepelaka na président Félix Tshisekedi, mais likambo etali biso ba Congo ya ba leader bazwa yango na blaki te. Ndenge nazoloba dokolo
na Angola mobali ya Isabelle mwana dokolo akufa baboma ye donc ekoki mpe te koluka oyeba nani abomaki ye ata moto yango olingaka ye parce que balider na biso bakongo tous les leaders baza nécessaire toza na besoin ya kogarder na respect na dignité tous les leaders ya bakongo ezala ya Angola ezala ya Congo Brazzaville ezala ya Gabon ezala ya Congo Zaïre eza bongo ntango tolukaka kimia ezala kote na biso tolukaka tozala contrôle ya mabele na biso fo kozala mpe na contrôle ya balider oyo ya biso ne Mwanda Semi azali moko ya balider azalaki moko ya balider ya biso bakongo donc liwa na ye fo kokende ntina source koluka koyeba eza nécessaire bandeko botala bien modele babetaki na motu na age ye azali nango bashoki oyo azwaki na crane wana yango moto ememie na liwa avandi na CNPP basali ye batraitement bakoti ye bescanner ekokobakisa maladi mosusu wana escanner yanga mpona examen me ekokopesa maladi conseil koti napesaka bato ebele bokotaka scanner vraiment te surtout bokota yango mpenza bikotela te ka fo ezala grave eza ka moko boye te n'importe quel cas ata soki na motu okotaka na scanner te mpo bayeba bateto te baza na eloko ya koteto te na Congo wana mpo koma bien soki eloko ya monene jio na motu eza te bokotaka te ne Mwanda Semi abima tomona mpe bakangisa foto na mama Denis bapesa ye mpe mbongo basunga ya kende me na moma wana mabese esalamaki donc bato bakendaki oyo baorganizaki baopération wana bayebi oyo basalaki accident na ndimi te accident donc balingaki baelimine Mwanda Semi babandaki nanu mpo bakota na basoda na ye nsima nango ye Mwanda Semi donc Mwanda Semi tomata likolo tokita na se babomi ye koboma bozwa yango serie surtout oyo nazolobela bakongo eza question ya Congo Zaïre te eza question ya Congo ya nani abomaki ye te eza mpe question te ke justice esalama te basala justice basala te tout d'abord eza déclaré akufi na mort naturelle na Zaïre kuna eza déclaré akufi na maladi moko ya longue durée esili 1.3 mpona mpe botopsie na bino oyo basalaka ezalaka mpona koyeba maladi moto akufeli te ezalaka mpona commerce ya biloko ya nzoto alors bandeko likambo ezali awa ezali boye ne Mwanda Semi akei dokolo na Angola akendaki leader politique mpe likolo nango milliardaire mpe ayebi politique makasi tout d'abord mwasi na ye Isabelle ayebi politique makasi bayebi politique ya babanke ya finance mpo dokolo ye papa ne alaki banquier ye mpe atangi akoli na badomaine wana mpe batangi na poto Isabelle mpe atanga na Russie batangi na poto donc bazalaki tellement mayele voire même ntango José Eduardo akoma kobela Isabelle moto abanda kodirige Angola wana donc na dokolo
donc baoyo bazalaki baprésident ya Angola 5 ans avant José Eduardo Akufo, même 10 ans, eza Isabelle na Dokolo. Tango na bakoksi 40 te, bango moto babanda ko diriger Angola wana. Bango moto babanda ko loba na papa na bango. Makambo akeloba na oya kosala. Donc, bayeba qui est très bien la communauté internationale. Dans autant où Dokola bandeka politique, basi bayeba qui a eza danger. Mbongo azanango. Mayele azanango. Appui bazanango. Pour moi sinaye azali angolais azaperis. Les Lopez à la Russie. Donc, yango na Dubai tango akendaki kuna nde bisika babomaka bato. Po na kati ya Dubai, tous les grands services secrets minene ya mokili evandaka na Dubai. Soki tembe bolukaka na YouTube na Google. Ngate muna informa makambo wana eza na Google, eza na YouTube. Bazo confirmer ngo bien que tous les services secrets minene et en plantant et tchabatu na bango mingi kuna na Dubai pour l'opération ya ko éliminer bato bazali gênant. Yango leader na biso Dokolo baliaki avant makambo ekende avant l'élection et salama na Congo avant bapona nana kokozala mokonzi président Félix Tshisekedi to président Vital Kamerhe to président Moïse Katumbi bayebaki Dokolo azali surtout baplane bakoyeba te molili ya kitro mais bayebi aza na capacité même militaire pour na envahir Zaïre pe kozwa pouvoir bayebaki nyonso ezalaki lelo baboma ye gloire à Dieu mwana na biso azali ya mwasi ya mokongo aza na swede aza siko na Russie bandeko nde mwana semi akei babomaki ye faut koprotege balider memi bakongo faut kochange makambo mosusu bandoki faut bondo solola na bango ode kobeta ndoki ode kofinga ndoki poso botali bien bato tokangaka bandoki alie motu soko tali bien neti nga so natali bien banda nazala moke batato bakanga ndoki tia komi koko namoni combien de fois bakangi ndoki te namoni pe bato boni alie te na famille wana namoni kaka oyo bakangaki ndoki aliaki namoni bato mosusu bakufa na famille bakikanga bandoki pa mosusu tata wana to mama wana akomi koko mubange tia kufi voire même temps mosusu balobi azaki na ndoki te temps mosusu balobi azaki ndoki mais aliaki bato ebele te donc bandoki bango moko mpe babomaka na bango bato ebele te par rapport ya biso bato toya bandoki te tobomaka bato ebele to tobomisaka bato ebele indirectement na makambo oyo tosalaka yango tule mokongo fo koyeba ntoki eza pouvoir fo kobanda kosolola na bandoki sa bandoki bakontribue mpona kobatela Congo kobatela Royaume Congo kobatela bakongo fo bobanda kozala malamu na bandoki kindoki eza pouvoir lokola bolobaka kindoki ebandaka na bomwana bapiaka na libumu alo soki mwana moke bakangi ndoki makambo akobete eza te
bolanda pe bato bateyaka te o soki ozwaka mosala te ya frena yo akosilisa bino na famille te. Botala exemple bino moko bandoki ya bana mike babando kanga bango selonga na connaissance nanga na les années 90. Donc na les années 90 1990 nde bandoki ya bana mike bokomomona bango bakomokanga bango. Tango biso tobotama toyoka mutu moko te bakangai ndoki na bomwana. Tango biso tobotama génération na biso mutu moko te bakangai ndoki. Pe valongo alaki batambi kudi balaki bamandona balaki bato ndenge na ndenge balaki bakanga mwana moko ndoki te. Église de réveil ebandi na ba groupe de prière na ba 90 wana ba 91 ba frère mete babimi ba frère ba mombaye babimi bakangaka mutu ndoki te na bomwana. Tant quand topusani ba 93 92 bakomokanga bana bandoki. Siko bana wana bakanga bandoki babotama na 88 babotama misusu na 90 na les années 90 bamisu na les années 80. Alors bana wana babotama na les années 80 lelo bakomi na ba 40 ans 30 et quelques ba ope babotama na les années 90 bango pe bakoli. Sikoyo banda bakanga bango bandoki balie banani babomi banani bafrene banani na vie bo vérifier bo pesanga réponse te. Mutu na mutu ayebi mutu bakanga ndoki tango azaki mwana muke ayebi camarade ne bakanga ndoki to ayebi mwana ndeko ne bakanga ndoki. Alors vérifier pour lelo akola tambola ne l'église nyonso otala so bakangi ndoki so bakangi ndoki te seka azaki ndoki te. Soki pa azaki ndoki bazomona soki ndoki na ete po bokoma koloba batika yango libanda. Alors bon négocier na bandeko na bandoki bon négocier kutu te bopesa bango respect po eza pouvoir. Tout d'abord yo oza na pouvoir moko wana te ya kolamuka na buto bimi na nzoto no oke kolia mutu oyo yini okoka te. Okoyina mutu asaleli yo bemission mabe okoyina mutu apopoli yo oke na justice ofuti mbongo oleli omoni pasi olie mino le mino oke pa dentiste balongoli yango. Mendoki ye amati na avion akei abwaki de vie de loin mbasu azongi na ye azali tranquille akobebisa mbongo te. Alors yo ndeko yebisanga eza pouvoir te eza pouvoir na biso bakongo ntoki eloko ya liboso na bakoko na biso babengango pouvoir. Donc eza pe une sorte ya armée pona ko défendre famille pona ko défendre pe bato ya lingi pe pona ko take ba olingi te. Pondoki aza capable akota pe na famille mosusu akepe kosalika ndoki aza capable atake pe mundele po bino bokanza ekomaka te ekomaka. Exemple yango wana tango bakomaki kotia bapoto ya mwinda bapoto mpo na Zaire bapoto ezala te. SNEL asalaka ba installation ya sa mabele. Mais tango ebandaki bapoto ba italien moto batiaki bapoto wana na njili bapoto boni bakunda batie ba béton nano batie basinga te bakundika ba béton bapoto boni bolamoki na tongo poto ebimi na béton ekwei libanda boloba bato ebele bana njili boza témoin.
bolobaki bien boyebisaki bamindele bien fo bosenga nzela na bandoki ya quartier 3 na quartier 2 batalaki bandoki yango ebango babi bopesa kaka bokabola kaka bato ya koto bamasanga nzamba banini bobwaka bosala boye ntango bamindele basalaki ide wana bapoto nyonso wana eske poto moko ekweyaki lisusu poto moko ebimaki na nsima ebimaki esalamaki te mpo boyeba ndoki aza na puissance aza na pouvoir nayebi bokoloba sans effet toza na nkolo yesu ndoki aza kaka nga moko nauti poto nake na lwanda mwana mwasi akoma kutu vedete bato ebele baya na poto awa bayebi bana petro yango na bana mabor bayebi ye mwana mwasi apembe ya kitoko azalaki ndoki na kati eglize aza mpe intersexe eglize wana mpe ya monene ebikisaka mpe bato maladi intersection ezalaka makasi parmi baintersexe ndeko mwasi wana mpe azalaka na kati ye mpe asambelaka mpo na bato babikaka mais un jour camarade na ye sere kaka église bazosambela makasi basambeli maladi ezosimba te basangani na paster basali une semaine bapriere ezosimba te paster azomona ndoki te baevangeliste bazomona ndoki te baintersecteur nyonso bazomona ndoki te me bakanga bandoki mosusu bakanga mpe bandoki ya bana mike alors esengaki nini siko bandeko esengaki nini awa nde bofungula batoi bandeko esengaki ndeko mwasi azalaki jeune donc akokisa 30 te azalaki na se ya 26 ans na se ya 26 ans bocomprendre jeune fille kitoko pembe alobi botika bokata bango tu bakati bakanisa aza na mateya to aninga asala likambo boye to amoni likambo bango tu bavandi nie alobi akobika alobi batali osololi na nzambe te alobi ngamu na osale bongo ngai nazala ndoki bamonaki yango maseki mesa ya solo bakomi lobi ndeko abiki paster mpenza akolingi ekende bongo te eya defete na eglize ozalaka na ndoki mpo baser to intersecteur baintersection soyo batala banani bakebeta sango ser na biso apembe andoki ye moko alobi yango te akosi ye mwasi kitoko bongo en plus lokola azali kitoko lokola ye moko mpe alobiki ndoki na ye moto akokima aza te lobi bato tu mpe baye eglize ser ndenge ni bien bien makambo olobaki tobombi yango kaka wana epeka sa eloko te bien kaka me misu baotala so aza ndoki ya solo mpo bakomaki kodute so aza ndoki ya solo seka ayebi biso ta ndoki etonga ye bandeko kindoki wana ebombamaki te bana petrangole bayebi yango bana mabor bayebi atiaki kindoki abandi osambela paster mpo ozwa defete te ongamu na osambela mpo na okindoki ekende asambeli akindoki ekei papa bakontinue atake mosusu ser atake alobi ngaka mna atake paster ni abiki ndoki ekendaki nango deza nango donc ndoki ya star oyo nga namona na kati ya angola ndoki ya star oyo namona sango eketi na baroke ti awa na poto babetaka masolo na ye eza kaka ndoki wana ya mwasi ya pembe ya kitoko na petro angole mabor mobimba oyo jaenda aza vedete
succès osaka te mwasi kitoko po bo comprendre ke ndoki kindoki a pouvoir moto to koloba ndoki sans effet nga naza pasteur ngai kobanga te nga na kokimisa milimo wana tu o shikiribikiti mpo ndoki wana azoloba te ndoki wana azobanga pine ndoki wana komolela surtout so aza mwana moke loba au nom de Jésus bima na bimi nasali boye wana pasteur azodondwa me ndoki alobi naza ndoki ngai pasteur me pasteur mayele soki ti mayele soki to na famille ya bango moko pasteur mama na ye bengi to mwana ye na Afrika bengi papa to mama na bengi mwana nga koko na bino oya ndoki wana bano ya mosusu wana bayi bandoki bakola neti bino kuna lupango bateka bayi kovanda na ndako apa na biso omona pasteur ninga osusu moke mama poni osali bongo pona nini parce que ayebi ke oyo asalaka wana l'église mangungu un vrai ndoki ekali pouvoir yango wana bandeko bakongo nalobi te bokoma bafanatike ya bandoki te nalobi mpo na kogarde mpo na kocontribue royaume congo ezala makasi bandeko bandoki ba nécessaire ntango bandoki borespecte bango borespecte na mosala na bango ya kindoki bokomi kodialogue bopesi bango valeur mpo bandoki balingaka bapesa bango valeur na importance bomonaka bato bokanga bandoki no soki opesi valeur na importance bokoma bien sere wana ya ndoki alongo église te akontinuaki l'église bapesaki ye valeur na importance alors moto abelaki soso te sino te moto alinga okufa ndoki aza na besoin ya wana ale bino bandoki bochange modèle ya komonelaka bango na considération donc soki bakangi mwana no ndoki zala fier oui ezala ya eloko mabe selo yo selo mokili me yeba mwana no aza na pouvoir ata balobi afrenaka yo mpo a bato mingi baka na poto so bakangi mwana ndoki na poto azongisa ye na afrike siko bato baza na afrike bango bayebi soki baza na posa ndoki yo moko papa mama obota ye ozwi mwana otindi ye mpa bato mosusu mpo aza ndoki ale bato wana mpo ebondo otindela bango bakoli bandimi bazala na ndoki boresonaka bien boresonaka mpenza bien to bitumba ya ntongo midi pokwa na bakiti molimo mabia na bakiti ya na ordinateur eza na makambo tu ebelisa bino liboma bandeko soko oza mokongo banda lelo yebaka oboti mwana no andoki garde tout d'abord aza mwana kopesa na moto mosusu te soki ozobanga ndoki moto wana mpe azobanga ndoki zala na ye aza pouvoir eza pouvoir kindoki égale pouvoir. En tout cas, mes sincères condoléances bato nyonso famille biologique ya ndemo na semi, mes sincères condoléances na tous les bakongo leader na biso moko akufi babomiye, mes sincères condoléances na peuple congolais. Alors pour la justice à Congo bosa na bino justice te akufi ndenge bomoni mort naturel. Ne mwana semi ye moka yebi azankaka bisika kei na ba oba tikali bangonde bayebi o esengeli basala nga papa robo na sokisiawa botika la malamu. Ciao.
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de chaque topo. Ya boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amandaje. Donc Maxime Tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa isaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.